lisumu moko oye memela biso liwa oye memela biso malheur oye memela biso instabilité oye memela biso kolela oyo fo senga epa nzambe ki alimbisa yo po bénédiction ezongela yo gloire na nzambe ezongela yo vie ezongela yo prospérité ezongela yo. Alors sota lisumu ona zolobela lelo eza sota lisumu nini nzambe apesi mesure de grâce apesi Jésus pour akondimela akufa atazwa vie éternelle ososala erreur liwe kote liyo mais mesure de grâce ezali pour longwa na liwa ozwa vie éternelle. La bémission est belé, la landa tout ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi mbaté. Moi ce que je vous demanderais, enfin ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en on a 3 numéros pour Paris, vous en un numéro pour la Suisse, vous en un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok.
Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Merci Jésus, tu es celui qui est. Nakanisi solo bolamu na yo Yesu Bongona makanisi na ngai Nabomba solo bolamu no Yesu Yango na ye lelo Yango na pusani lelo Nzambe Yango na ye lelo Yango na pusani lelo Nzambe na ngai Nazoyemba yo La prière, amen, amen. Shalom peuple de Dieu. Binono soba Bible landa biso na www.nazareentv.com. Nzamba pambola bino tozo continuer na enseignement na biso. Enseignement na biso eza de la vie à la mort et de la mort à la vie. Mais lelo na lingi to kende un peu plus vite. To joa une partie to continuité à enseignement na biso. Lelo nazo touché de la mort à la vie. Parce que tout le bagi est l'eau et salé que tout le monde de la vie à la mort. Et ça l'isumu de salagi bongo. Parce que Bible zoloba na Romains chapitre 6 verset 23. Bible zoloba le salaire du péché c'est la mort. Et pour la mec un peu kotanga na Bible na livre na biso ya 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 56. Dans l'ingatotanga pour te comprendre place au malamu. Bible zoloba l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché. Donc en d'autres termes, tozomona ke eloko o epesaka eza lisumu. Donc lisumu nde ekrea. Alors tozolobela siko de la mort à la vie. Parce que liboso tozaki de la vie à la mort. L'autre tozobanda de la mort à la vie.
tango mutu asumuki liwa ekoti nzambe a cause ya bolingo na ye atuna liwa te alinga kotika mutu na pasi te parce que liwa tango ye pe bapasi ebele ememaki minyoko ememi en tout cas kolela ememi graissement dedans nga kotika mutu na makambo wana nyonso te. C'est pourquoi tozotanga na alors toza na Jean 3,16 Jean 3,16 elobi car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tango muto sumuki liwa ekoti epa ya mutu nzamba alinga kotika mutu na libulu wana te. Nzamba alinga kotika mutu na liwa te. Mais accorder mesure de grâce epa ya mutu po alongola mutu na liwa, po alongola mutu na pasi. Alors atindaki Jésus, apesaki Jésus po onyon so kondimela Jésus akufa te mais azwa vie éternelle. Je pense que tolanda penza enseignement ou bien ezala makambo ebele tobimisa na kati ya enseignement o yango ntango naopesa verset bokangaka verset bien à précision parce que na bando bimisa ba révélation moko ebombami na kati wana. Alors nalobi nzamba tindaki Jésus o Jésus apesa mutu vie éternelle. Mais mutu oyo akondimela Jésus yende mutu ozwa vie éternelle. Donc Jésus ayaki po alongola liwa, Jésus ayaki po alongola nyonso oyo eya nzela moko na liwa. Parce que nalobeke tango liwa eye ememi maladi, ememi minyoko, ememi kolela, ememi bitumba, ememi makambo ebele. Alors Jésus ayaki po alongola liwa na biloko wana nyonso. Et par après, apesa mutu vie, apesa mutu abondance. C'est pourquoi Bible Zoloba na Jean chapitre 10 verset 10, Bible lobi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, wana Jésus mutu Zoloba, pour que mes brebis aient la vie et soit dans l'abondance. Bon, on a fait comprendre que Jésus a dit pour paix sa vie. Paix na abondance. Donc, tous à la abondance. C'est pourquoi on a révélé l'homme. Pour Jésus, à l'ongola liwa, à zongi sa vie, il fallait que d'abord Jésus alongola eloko oyo ememaki liwa pe elongola ki vie. Eloko nini emema liwa pe elongola vie. Tolobi biso nyonso ke le salaire du péché c'est la mort. Donc veut dire lisumu nde emema liwa. Alors Jésus tangoye po alongola liwa pe sa vie. Ezana vraiment ko Jésus a salaki o salaki ke alongola liwa wana œuvre wana za œuvre de la croix. Mais na uti koloba pour Jésus alongola liwa zongi sa vie, il fallait que tout d'abord abanda kolongola eloko o ememaki liwa pe longola ki vie. Eloko wana tolobi bien eza lisumu. Parce que ma kasi ya liwa eza lisumu. Mena otolobana 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. Donc lisumu ne pesaka liwa makasi. Donc na œuvre de la croix wana o Jésus eko sala pour longola liwa azongi sa vie et loko liboso o Jésus salaki alimbisa gende masumu. Alimbisaki masumu comment? Sur la croix,
asali œuvre oyo elongolaka lisumu to asali eloko elongolaka lisumu parce que œuvre de la croix mobimba nango lobiko na biso ebombami na kati lipamboli na biso ebongwami na kati ebombami plutôt na kati. Alors eloko nini ezalaki lisumu elongwa sur la croix? Soki totali Hébreux chapitre 9 le verset 22, Bible soloba presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Sans effusion du sang, il n'y a point le pardon des péchés. Jésus sur la croix atangisa makila pour lisumu elongwa. Alors soki lisumu elimbisami, c'est que liwa pe eza lisusu na force te. Parce que l'homme est pesé en force. Eza lisumu. Mais tant que lisumu eza pardonné, liwa eza sous la force te. Alors tant que nzamba pesi Jésus, eza ki bon Jésus alongola liwa azongi sa vie. Pona bato bakondimela ye nde bakozwa vie wana. Yawona otolo baboy. Pour azongi sa vie, asali œuvre de la croix, alongoli liwa, nda zongi si vie. Mais pour liwa elongwa vie ezonga, il faut d'abord eloko o e provoquer liwa elongwa. Elongwa neza lisumu. Si la croix Jésus atangisi makila, pour masumu elimbisama. Alors pour masumu na yo siko elimbisama. Il faut yondimela Yesu. Parce que nzamba pesa Yesu pona ba oba ondimela e bazwa vie éternelle. Siko il faut ndimela Yesu. Po liwa elongwa. Po masumu na elimbisama. Pe vie ekotela yo. Mais soko ndimeli Yesu. Kosuka kana kondimela Yesu te. Po mabena yo elimbisama. Après avoir kondimela Yesu, il faut se repentir. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Bible Zoloba. Si nous confessons nos péchés, l'Éternel est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc venez pour ma soumu na yo limbisama. Parce que Yesu atangisama kila sur la croix. Il faut yo senga bolimbisi. Il faut ça la repentance. Nde masumu na yo kolimbisama. Nde liwa ekolongwa vie ezongeli yo. Alors lelo nazolobela sorti ya lisumu moko. Oye memela biso liwa. Oye memela biso malheur. Oye memela biso instabilité. Oye memela biso kolela. Oyo fo senga. Et pas nzambe ki alimbisa yo. Po bénédiction ezongela yo. Gloire dans Nzambe zongela yo, vie zongela yo, prospérité zongela yo. Alors sorta lisumu ona zolobela lelo eza sorta lisumu nini? Parce que lisumu ona parfois ya monde memela instabilité. C'est pourquoi na bisa mutu moko boy. Na tangwa bisengo sepela, mais na tangwa pasi kanisa. Des fois, masumu oyo sala, nde comment memelo malheur. Et parfois, lisumu ona lingina lobela lelo, nde zo memelo malheur. Maintenant, monsieur soye bate, ndenge Osée 4, 6, et zoloba, mon peuple périt faute de connaissance. Mais Bible zoloba, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nalingi lelo comprendre. Parfois lisumu ona lobela lelo eza lisumu ezokanga vi na yo. Toza na Genèse chapitre 4. Bien-aimé tozotanga Genèse chapitre 4. Togena verset 9.
Bible Zolobaboui. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Totangi Genèse chapitre 4, le verset 9 à 12. Talingi na faire comprendre yobo. Lissumo tozolobela. Parfois yango nde créer malheur na vie na yo. Lissumo neza lissumo nini? Tozo parler na histoire ya Caïn na Abel. Caïn aboma Abel. Et parce que aboma Abel, makila ya Abel eganga. Na lingo comprendre eloko egangi. Eloko nzamba lobi ayoki ezoganga eza makila. Makila ya Abel eganga. Et parce que makila egangi nzamba bandi ko maudire. Toi bandi ko loba na Caïn. Voilà, nzamba lobi na Caïn boy. Mabele o efungoli munoko. Pona komela. Makile ndeko no Abel. Et laquelle lui mabé. Et ensuite, okolona milona. Mais yango ko pesa yo mbuma ya milona okolona te. Okokoma vagabond. Okokoma errant. La version de la Bible balobi okozala indéraciné. Donc veut dire mutu aza instable, mutu aza alonimisisa te, mutu aza positionné te. Nyonso wana parce que atangisi makila ya ndeko na ye Abel. Wana eza sort ya Caïn. Nzambe ebisi ya mabele o efungoli munoko. Pona komela makila ndeko na yo Abel. Et laquelle yo mabe. Na ina biso lo moko. Bible zolo be sika to nyate pe sameli biso. To bondela pona mboko to mikuta parce que bénédiction na biso e dépendre na mboka wana. Mais siko yo soki yo mabelango. Et laquelle yo mabe. Oko vivre ndenge nini? Parce que place tozo vivre. Place ton frère pesa melabiso. Place ton yati. Place bénédiction la biso zouta. Et laquelle lui mabe. C'est que ça on a droit à bénédiction te. Parce qu'on kolona mais on kobuka te. On soit récompense te. On soit salaire te. Nous sommes parce que atangisa ki makila ya ndeko na ye Abel. Bele menene solo moko. Bible Soloba, dans Lévitique chapitre 17, le verset 14. Bible lobi, la vie de la chair, c'est le sang. Le bon mot ya mutu eza makila. Tangu yo so tangisa makila. Se ko bomi mutu. No veni ko tangisa makila. Na ko boma. Eza eloko moko. Parce que place on nzamba zolo bateke obomi ndeko na yo. Mais place on nzamba zolo bake makila ya ndeko na yo ezoganga uta mabele. Or eloko kaya salaki abomaki Abel. Mais nzamba bandi kolobela e. Alobi na yoki mungongo ya makila.
Donc makila nde gangi ya bomi mutu mais makila nde gangi. Pourquoi? Parce que place na ebisi bino na Lévitique 17 verset 14 bazo loba bomo ya mutu eza makila. La vie de la chair c'est le sang. Alors soki otangisa makila nasimba nanu ka ya avortement parce que bato ba avorta ebele balobaka nga na bomi na nga mutu te na avorte kaka makila nde bimi. Donc po na ye po boma mutu il faut zwa mbeli atubi nzoto ya mutu mutu akufi o mutu ye wana te eloko eza vie ya mutu eza makila ya mutu. Loko ba votaka ba mona ga ezalaka makila ya ba ke toboma abatu te totangisa ande makila. Non na ngina biso ke oboma batu. Oboma batu. Alors parfois lelo ozomona instabilité. Parfois lelo ozo luka ozo zwate. Ozo sala bazo futa yote. Okomi okota mabe okenda mabe okota kote simite batu babengani yo batu babwakisi yo batu basundoli yo ozo comprendre te pourquoi sort ya kaye yo pe muto tangisi makila même na avortement eza pe sort na yo onga batu baolinganga na vite ekomi kaka nakomi kotoyo babengani nga na musala bazwi batu nyonso bazwi nga te eza malédiction ya famille. Non, tala nanu marche na yo, tala na makambo sala des fois o avorta elelo makambo ezokanga yo eloko yo okosala Jésus atangisa makila pona yo. Nalobi, si nous confessons nos péchés, l'Éternel est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous sommes pour nous pardonner. Quelle que soit la gravité ya mabena yo. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Bible zoloba. Ata mabena biso ezala kwa kramwazi. Njamba okomisa biso pembe lo kwa neige. Donc on a fait comprendre au bout. Njamba okomisa pembe. Donc a purifier yo. Na lingi na biso boy. Quelle que soit gravité ya mabe oyo sala, Njamba zana pour nous pardonner yo. Matthieu chapitre 11 verset 28. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Tant que vous avez marambo simbate, tant que vous avez sala ozo futa mate, kwa take na okabando kite, ta la parcours na yo. Ceux qui ont avorté. La joie appelée la repentance. Repentance ou procédure na ngwezate ke yo moko fuka no bando sambela. Benga biso sala repentance wana to sambela pona yo. Des fois otangisa makila batu na butu. Ozwa sorcellerie. Osimba magie. Nyonso ala pozwa koleka o Nzamba pesa yo. Pozwa mbongo ebele. Nyonso ala pozwa promotion. Pozwa succès. Pozwa élévation. Et tant au kota ba commencer ba sacrifice. Tant mususu ndengo kota na makambo yindela yo. Okoma omona makambo mabe. Ba koma peso ba condition moko boye. Ozoko kangote. Ba condition ezo peso pasi. Ba koma osengo batu. Parfois pesi déjà trop. Et ozoko kalisute. Parfois bato yo pesa ba koma obimela yo. Ozali suna kimiate. Mais na zo biso lelo. Jésus atangisa makila pona yo. Sorozongeli Jésus. O se repentir. Olimbisa yo. Place na lobby. Si nous confessons nos péchés, l'Éternel est juste et fidèle pour nous pardonner. Quant à la gravité, ma bête, toutes sortes de péchés à pardonner.
C'est pourquoi ceux qui parfois sacrifient bato belé. Tam so mi loba na sacrifier bato belé est-ce que nzamba olimbisa ngai azawa na pona olimbisa yo. Ata mabe na yo eza rouge lokwa kramasi. A comme so pembe. A comme so lokwa neige. A ko purifier yo. Kota la gravité mabete. Et puis mouton conseil yo teke. T'en ne coquite. Na zo biso repens-toi. Parce que ce que c'est repentir. À part malheur, oyo somona na mokilo. Soki yeso zongi lelo. Enfer ezozela yo. Bible zolo bana Matthieu 4:17. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Zamba pesi mesure de grâce. Apesi Jésus pour akondimela akufa ta zo vie éternelle. Oso sala guerre. Liwe côté lio. Mais mesure de grâce ezali pour le mwana liwa ozo vie éternelle. Nazo insister. Tamso lia bato ebele na kindoki. Olia bato ebele. Tamso ba osengo mutu siko ozo kokate. Tamso ba ebiso ke lelo na 12h après ça mutu. Mais ti siko tamso na 9h ya jour wana na ozwi mutu te. Tamso ba ebiso tikali une semaine. So pesi mutu te yo moko kufi. Nazo ebiso boy. Zonge pas Jésus. Se repentir. So se repentir. Yeso olimbisa yo okufa lisuti. Mais soki osantete o garder ka mabe wana okangi mutema nazo biso boy soko kufina mabe wana enfer ezozela yo. Benema enfer ezapasi ya makasi. Enfer ekokani na pasi moko te ya mokili oyo. Et puis ba pasi ya mokili ata ba multiplier ngo fois 1000 ekokani ka na enfer te. Na pesa exemple pour na bato babela carie dentaire. Na butu moko tam soko senga liwa. Ma faire eza pour na vie mobimba. Mais en faire ata bazui carie dentaire passe nango ba multiplier ngo fois 1000 et kokani ka na passe en faire te. Belebe ki ma en faire. Na zo exhorter yo. Benga biso na numéro to pesa. Ça la repentance. Na lobby te que so zaki magicien, yo moko boaka bakisi wana, senga pardon panzambe. Non. Pour se dire ça que benga biso ça la repentance pesa biso bakisi wana toko anéantir yango na prière et par après toko tumba yango ko tumba ngo yo moko te posa la pouvoir wana te tam so zo ba retour benga biso se repentir pesa biso bakisi wana to anéantir yango na prière et puis to tumba yango. Nazo exhorter yo. Bible zoloba quand vous entendrez ma voix, n'en dire si c'est pas vos cœurs. Nazo yebiso ko kembisa mutema te. Kota la ben nomba bato yo sotangisi makila na bango te. Kota la nomba bato yo so bomite. Parfois lelo za troublé. Parfois zo koka isuko lala te. Milimo bato wale zo gangela yo. Parfois ba yebiso lekisa touro yo. Mozo kokate. Parfois, tu as les mikolomi balé par rapport à ma jour au bapesa kiyo. Parfois, tu as les 5 heures du temps par rapport à ma jour au bapesa kiyo. Qu'est-ce qu'on conquiste de okufa? Dans un bisoboy, ce qui message nanga, qu'aucun bisa mutemate. Répands-toi. Jésus lobi, venez à moi. Nous répété. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Zongela Zambé. Se repentir. Zongela Yesu. Se repentir. Ya olimbisa yo. A me ma charge na yo. A pe so vie éternelle. Na zo pe sa numéro na ngai. Numéro ça 00243 82 51 69 408. Nazolo ba malembe parce que na ebike na ba enseignement on azo pesa ezala batu o bazo benga biso ba se repentir ezala batu bazo bua kabakisi nzamba zo agir makasi nazo répéter numéro nanga 00243 82 51 69 408. Nazolo bango bien benga biso se repentir. Même si on bébisa ba vie à batou.
nzamba za na pona pardonner. Par rapport ya batu oyo ba participa ki o avorta ki te mo ke tika moto avorté. Dans l'Obélie Ephésiens chapitre 5 le verset 9 10 à 11. Sur comme na 11e verset, on comprend que la Bible ne participez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais pendant partir à 9, 10, na 11e, autant la Bible lobby. Donc, attends ou avorté, mokendo tika mutu. Yo peut faut se repentir, ba sambela pona yo. Nzamba pambola au place aux Olanda biso. À la prochaine. Amen. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata pena katika tasaka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Oui. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas qui dit sérieux. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pete, boa wangana. Nzambe